Koubou Kanate, s'abonner à Radi TV. Radi TV, théâtre à sol, pas film à sol, pas gag à sol, pas émission à sol. Radi TV, ma amoisa. C'est Manuel. Bonjour, bonsoir, bande konanga sur congolaise et sikana sur bozali, ça dépend na erreur ko émission na biso, to pesi no mbote, ba o nyonso ba pona Radi TV comme chaîne na bango. Bande konanga to ko so na bino likambo o etali ba pasteur, likambo etali makambo o ezo passer na communauté na biso congolaise. Bande ko mes frères et sœurs congolaises en tout cas, boteninga regarder vidéo mo yo circuler ya pasteur oyo asala ba prophétie mabe. Oyo a boisa mobali to mwasi pa mobali na ye pour na ba prophétie peuple congolais to éviter toujours kende wapi pasteur wana ezala félicite pasteur wana avoué que asala mabe akotsa bana bato misapi vous se imaginez un peu na niveau oyo tokomiko ke nango na suka mokini soki biso a to lobaka likambo ya fumu kimbangu tout le monde pour un sens normal à kolakisa peuple congolais parce que binzambe comme belé binzambe comme belé ma niveau à prophétie à l'okota et comme belé à pasteur ba oyo baby bible mingi ba comme ko kene ko profiter basi ya batu to bana ya batu et loko eza ba témoignage ici l'équipe belé na ba chaîne belé concernant makambo oyo mais biso to pe ko bakisa un plus na likambo oyo. Au Congolais, il faut affronter la miso. Congolais, il faut mon musika. Il y a comment on a n'engeni ni makambo oyo eza kolekama. Soit disant pasteur, après sa prophétie qui mobile mabe, mobile kindoki bona boye. Mais à 8 mois c'est abato pendant combien des années, ba fan de place moko pour akinde akoma ko tiaka bana ya batu misape. Peuple congolais, likambo oyo ete abatu nyonso ba oyo bazo pesa confiance mingi na soit disant pasteur. Nzambe aza moko, Nzambe atravers mutu nyonso, Nzambe alobelaka pasteur te. Nzambe akolobela mutu moko aza nzela pour transmettre message na ye et pas ya mutu za juste te pona ba pasteur de baza censure pour apesa prophétie, to ba sambela pona mutu, mutu so sambela na bonne volonté na ye et ko pe ko guérir yo pe ko sunga yo. En tout cas, image oyo circule mingi, biso pe na kati ya télévision to ko tikate image le kaboy sans autant to l'exaper la chaîne biso pe to mega kolobela ngo to analyser. Nako la kisabatu nyonso keno likambo wana eza mabe. Toujours la bino image boyo kango boso la nyango partout mais comment na ba crédibilité comment na ba kisi parce que toyebi ba kisi ya makasi. Ba kisi komi mususu ayiko jamais ko passer rapport te na mwasi mais akofina même mabele kama yo aliki wana eza ba sacrifice musu belé. Musu akozora misapi na ye a pénétrer yango na kati kuna azui pouvoir sur omoni ba monde oyo satanique eza ba bloc belé ba signe belé oyo batu mingi bazala na ignorance ya makamwana biso toyebi pour na komona ba témoignage ba tobe oyo balobaka pour na tina ya ba batu ya manger batu ba science occulte ba biloko oyo basalaka papa wana azui bana wana azo utiliser encore la chance pour na pouvoir na bango parce que muyibi akoyiba na ye mais a jour moko obakanga ye tana ya suka ya mwana bakangie bolanda papa wana pasteur wana soi-disant makambo asali biso na kongo to makambo belé bakolobela bino makambo oya boye batu bakondima pete batu bakonégliger yango toyebaki awa makambo eleki ya ba pasteur ya banani banini eleki belé awa mais batu na église baza toujours ko adorer ye baza toujours ko kende kaka ko kumisa ye tozoyeba te peuple congolais manque de connaissance wana to n'invite ma foi na bino to beaucoup motia ko sangisa nzambe na bato mokili to bato ba ko zo bino na jemuke pe bozongi na sens normal eloko esalami réel esalami ba ko pasteur na sema be ole boke ne bo pinir ye botika na ye ase repentir te bino ko zongele lobby beaucoup na ko kumisa ye beaucoup ko adorer ye na invite tout ko landa o keke o bona bo pasteur o mutakala o ali o bona dans tout ça et puis si biso leçon mon côté bande konanga ba congolais oh frère asima nzoto na ye oh asala bona boy oh ayemba kabeta ka moi asala bona dans tout ça to le ki na étape ba vague nyonso wana mais etei congolais na eloko moko te
yango mwasi mo atunaki keno Saint Esprit ya pasteur to ba sala nzambe et autres nango ba sala ba biloko wana peuple boto kende wapi na makambo yo bolanda nanu vidéo ya pasteur mosu momoni ba mosu wasa moni yango mais après tozonga to lobela likambo oyo au juste ezanini bolanda Moussa, zala calme. Moussa, zala calme. Allo, ba imoko. Expliquez ce zala indene. Chabola, bobe te na note, please. Mutabeta ote, sili. Zala les. Vanda. Ngaiti. Ngapena ngaza. Mutabeta yo awa azate. Ye aboisa ngai na ba ma. Yoka. Bakenda ngai ndoki. Moni ndeza boy. Biso sta mwa bandoki. Ye passer. Passer. Papa, okomi aboni. Elo ni mimi yo awa. Expliquez biso please. Elo ni mimi yo awa. Tukuta no awa. Zela zoloba. Aza loba, elo ni mimi yo awa. Après ça soit candidature. Papa Moussa Yogoso. Dans la bande d'église. Papa Moussa Yogoso. Poani. Allo binoni. Ozolo bazan de so congolais de otino musika. Ça va, lobana. Tiangolte, tika ko diblo na e. Papa, maman, Marthe, Nabana, pendant tout le temps. Loba makasi pour Zela. Ah loba. Na maman Marthe. Maman Marthe. Nabana pendant tout ce temps. Akoma mosi na pas plus c'est na ba komba sina et logo na sali ya buzoba o na za ko reconnaître na sala ki er mo ko toucher bana na meshabi voyez et logo na se reconnaître mais o na diverger ba na diverger o toucher bona nini avec mes doigts o cha bona na banini na nini na sexe na bango na miso mama na bango te na absence ya mama na bango mais yozwi zela yozwi libala ya bato foye ya bato onimi kopanza yango bozwa mwasi wana parfois à charge otimi mobali wana akomi lokola ndoki omisi mobali wana ndoki zela omisi mobali wana ndoki okaboli couple ya bato alors pozwa mpe mwasi wana bolingi okomi kolinga su bana ya mwasi wana ya mwana ya papa wana okaboli papa oza ndoki epuis bana age nini epuis oza passer na kati na église kasi ausani ye pa mwana loba yo moko vérité na yo vanga na koyo avanga na bana basoloni ngana yebi yo loba na ngana yo donc yo moko tudongo papa botano makambo mona na mboka to mona bande kuna biso o ba osala biso ba congolais otala ndeko oyo kitoko azali yango paster ya église monene epuis aza marie aza na bague na loboko bozomona aza na alliance azali marie mais apanzi libala ya garçon oyo Moussa forme yeyo apanzi libala ya forme pendant 6 ans azwa mwasi wana agarda na basi na mwana na bana ya masa oyo akomocha bana na misa dana pasteur bola na bino moko bola na biso moko ba okina seza mabe botala na za pasi pona okene na pasi ngana oki masolo wana lobi Moussa loba na nyoso yo moko ngana yoka Papa Moussa bana nde zela yo loba ne loba bana nde bazana bango intact na tikala ko division mwana moko intact ndio ndio docteur na yebi ngai moko bana il deux fois que ndogi na lalibo na kola na bango me na tikala ko papa bango la bango to komola na bango ta ba bio to papa ye moko ya komo ye mais bana bango mo bazoloba papa onyi mona témoigner bakoloba c'est vrai kasina na so ba bon yo komo nani zela komo nani bo nani Malachi ovai na commune na Kinshasa na makito ozamona Kinshasa ayebi place wanda tenazo va na Maitland na kin na vandi na banda
Bazamona bandal na babani. Na mapeso numéro 2. Mapeso numéro 2. Ubutamiona mwana bandal. Ubani kuko ipasura awa na Fred Sud be bandaki sasa. Na banda Kinshasa. Usambela nzambe. En tout cas mabaza mwana yo boti na mwasi na yo et pas mutu musuba ki uchemisa to mona normal. Sincèrement pas. Bana na baza intact baza ne lokote. Boy 5 minutes ndaki yo sama Ndi vidéo yo la kisima comme belé. Toza na église mosusu po yo mutu okizwa mwasi na kati église mbozwa te parce que pasteur alinga basi ni swana. Aza makasi ya kodrager basi nyonso. Parce que ba kanti eza mutu na ye. Amba parole nyonso oyo akosala pour avoir mwasi. Parce que bino bato oyo boza komona biloko boye. Bandeko na ngai. Ba soit des ba pasteur. Eza domaine ya Bible te nde oyo Nzambe apesa yango puissance makasi te. Nzambe apesi puissance na mutu nyonso selon créateur nyonso Nzambe apesa pouvoir na kati ya nzoto ya mutu na mutu. Mutu na mutu aza na musala oyo Nzambe awidize akosela Nzambe mais oyo tokomona na église oyo boza kokwesa kondima ya bandimi na biloko ya boye. Audio pe ezali ya bana wana témoignage ya bana wana baza koloba ndenge papa na banosala soki totie audio eza nde somo koleka bapaste baza ebele oyo bato basala nyonso aprometa moto libala pe atiki moto wana pe azwi badepression alinga miboma bamakambo eza ebele makambo eza ebele ya somo ya bapaster. Mais tozokende wapi na communauté congolaise tozokende wapi toza posa tozala pe mona valeur mutu mususu eza kisi te mutu mususu ya sentiment mutu mususu ya kisi so tozoba ko distinguer te oyo ya kisi aza wapi oyo ya sentiment aza wapi parce que nyonso esalama oui aza mutu lola ngai aza pe na nzoto lola ngai mais soki omibengi moumbu ya Nzambe osalela kiboumbu wana otosa Bible wana mais na niveau oyo tokosala kofingisa nayebi te kombo ya Nzambe ekomi ndenge nini peut-être kombo nkombo tobenga Nzambe musu esibili kombo ya mokeli na biso oyo akelaki biso mpona to honore ye tokosala nde nini il faut tosala babiloko tosalaka wana en tout cas eza pasi mpe mawa bomoni bilili wana ba image pe ya papa wana ezali oyo aza koloba pona tina ya bana ye mama wana pe en tout cas na pilo toloba awa eza makambo eza débat to eza pasi mama muso ba kino emusu mama akolinga ko sacrifier bana na ye pona mobali mais eza pasi oyo totiki koloba toti koyebisa bino kolobeli bino topesi bato mayele bameka komona mosika parce que bapaster baosala makambo ebele ya mabe mais bino bato oyo boza na koyeba te oyo boza toujours aveugle boza kondima kaka nayebi te so envoûtement ezwaka bino ndenge nini parce que même basi ya bato ya mabala bapaster baolala bango facilement ebele bana bato ba exemple eza ebele en peuple congolais place bozali en tout cas message oyo to vidéo oyo natina ba pasteur en tout cas tout mona église munene eza motema soki bongisi oyebi kino ozala yo na Nzambe na yo oyo akelaki yo bozala communion to na 10 commandements ya Nzambe otosaka yango eza église ya lingomba mais motema na yo nde fo sokola po bonga pona temps oyo tokomona eza bata ya na batokende kote ya suka mokili la fin du monde eza basinya ya batemps de la fin le temps de la fin en tout cas tokokende basuka oyo alobaki no bokomona bilembo mo boye yango tokokende en tout cas bana na Nzambe biso na radio télévision tolobaki commencer à fumo kimbango aza descendant oyo il faut toyeba histoire na ye mobimba makambo alobaki mpona ntina ya Nzambe apesaki message wana il faut tozwa yango ma en considération po tocomprendre po tozala kobunga makasi Nzambe koyi makasi ebungisi bato ebele bamagicien bakomi ebele na kati ya makambo ya Nzambe parce que même Bible même batant Jésus otambolaki no baebele bakoya na kombo na nga mais ebele bakozala na ngai te ebele bakoya na kombo na nga mais ebele bakozala na ngai te eza déjà message oyo bato mosusu bayebaka mosusu bayeba yango te yango topesi bino bakongole place bozali en tout cas tozala quand même bomoko ya koyeba Nzambe azali oyo akelaki biso pe topesa confiance epa na Nzambe moto ya mokili jamais mais eliki epa moto eza mabe
mais kopesa pe nzambe place na ye ya koyeba korespecte oyo nzambe alingi. Image oyo ete ya bino ba image nyonso akala ete ya bino soki bo ete bino te toyebi te nini ya koloba po nzambe avec non soki bino boboyi kokumisa même mabanga kokumisa ye ça veut dire yo mutu oyo ozwi vidéo oyo ozwi message oyo zwa place ya conscience na yo omitia place mo otala nini oyo sala mabe nyo sala oyo tika kwa voya yango te na kati na yo oza na eloko moko na kati na yo parce que soko bimisi yango eza mayo mpo nzambe alimbisa yo mais soko bimisi yango te nzambe tina suka parce que ba boyebi bible kola biso mais toye côté ya bino te mais message était ya bino. Peuple de Dieu, merci beaucoup. Boteni biso regardez eza juste message tout monde trop c'est trop pour amasser et ba pasteur ya to lobe yango message to vidéo oyo et sunga moko na moko. Merci beaucoup na ba abonné nyonso à la télévision beau partager un message na biso beau aimer message na biso ba commenter na bino eza malamu oyo ko fingi mais ko finga ngai te mais ko finga ne mokelo pour ngai awa na se vanter na nuit eloko moko te na tali message eza na kati ya vidéo na pesi yanga conseil na analyser yango tina ya musala ona sali awa. Merci beaucoup tokotani balasima ciao.